Ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na bwa ki pengunda. Ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na bwa ki pengunda. Ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na bwa ki pengunda. Bato be ba inaka sila pona kaka ayoka ki epa mutu. Mutu aloba ki boy ya yini. Mutu asala mutu aloba mutu alobi azar boy. Mais ba vivant na été. Mais boye bakake. Ici la lokola zane ya nzambe. Et belé bako zonga, bako comprendre. Ah, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et belé bako rejoindre la biso. Na esa ibinoti. Yo toko beaucoup ko mona ngo, ba belé ba rejoindre la biso. Na nga ba ke ibutu, na ibutu ndinga za ko telemela sila. Na ba ke itula ibutu za makazaka bwaki na si. Na na yebaki. Na yebaki te. Ba da costa. Vous comprendre. Donc il mutna muta comprendre que ah, vie ezande boy. Mais le babongo lion babia peut-être pour le quoi makamza ki pour na maman Olivier pour les capable mutu boye yango le bamoni keza li susute yango ba komi ko bakoko kimate nzamba laisser temps au temps nga bazela kinga na liwa mais nzamba sali autrement misusu ko bazela ki kinga na kufa ba kongola mbongo e komo pesa bango kanda vous comprendre et komo pesa kanda e komi ya ba injire e komi nga na njoto mabe na njoto salite njoto nakondeza be komi ko kwaya o moiteke ba faute nazo njoto pay ba pota e kwaya tina se le bola ta ko ba benda kinga ngona sima ya ko benda donc na comprendre que au moins so eloko fini awa kra e fini makasi siko liboko eza munene allez awa spéciali ndenge salati mais saka njoto nanga ata peso eza bongo ya ka njoto nanga et là on a sepé na komisa kanza be pa pesa njoto banduta te et yango kana komisa nzambe apesa nga njoto wana te mais naza nanga munene naza nanga liboko munene kolona ko sepela edimne ezaka ngamu ko sona bipe lobby nasala ke esila ngamu kaka ko ba chirurgie koma lango OK koma lango ebele mbongo pezangi te ezangi nango pete na katisi nanga so bakatisa loketo seke liboko pe bakata kata eza ko prompte na lingango ka boy ezaka boy ba mibali pe balinganga ka nde bayebi liboko na munene libubu nanga pe ya munene OK elengeza wati awa liboko langeza nango munene yango liboko za munene bébé na charrue liboko ya munene opena mon futa bien pour na miniature yango siko babuku to ngo ezakaka tanga pe ko finga te ngabo mutu na mifinga ka boso finga isa ngani yo mifinga yo mo OK neti ngala zabo na sali musala umela musala oyo nazana experience na kuba nazana esprit so na pelisi moto ngamo na pelisa moto pe na boma moto na nganga moko ba chroniqueur nde basba monyo zoba basakani na onda plateau yone mto bimi zoba ai na okufa lelo te ngana sala témoignage Yves, ngana kenda poto munene na opoko sa même aéroport wala bomona nga même 5 pao na oluka. Eza ouverture mo nzamba fungole la kingai. À travers Ans. Est-ce que les bota likamu o nzamba salelanga que to kotisi passeport 9 personnes. Kaka moko ya ngamte bini. Ete ya binote. Na ke na poto na ke nazokoka te maye komo matamutu. Et comme linge kota na cerveau pona kende pona kufa na tika mokili zali bongo déjà comme dako beta mama solo na Gabriel sera abiki nzambe kaka to se na bata théâtre déjà pas se préparer pour na Gabriel déjà moyen zati je te dis comme ko beta mayango wana mais nzamba sali surprise OK talanga munene wa nzoka mai mai ezanga na nzoto mais na kisasa ana kota ba hôpital kota ba mona ngo te na eko kutanya ke kutana docteur wana Gabriel atali amoni kombo nanga consultenga abi ozonga te na lala na butu nga za teke ba bendanga mai ba tie tonga ne to sala kisasa o tonga munene te mundele te ba pikir bazo piquer so ba piquer olali ba tio pona se olali ozo suba na pona so pona etondi obengi bango ba longoli ba tie na bidon ba obwaka te ba tia na bidon bazo tondi sala ba bidon zo ba otondi na ya
Na tongo na lamuki na kauki to ba ba la mesure na zo suba to moni ke masube dimne ba piquer bezu tongo mususu na subi na eso na tongo na kauki ngazaka su maladi te mama nga su maladi te oh mais bato babangela ko belé ya gabi su to attaquer ya wapi nga bela na basute na koma 13 14 okay ezalaka lisusu te tanse matranga lisusu te banda wana ti lelo nde namelaka kisi na ngai ya poto nabelaka na ngai lisusu tension te nga na kokufa na ngai lelo te bango bazoluka ngai nakufa bango nde bakokufa ngai nde nakolela bango bozwa ba bloc note bokoma lelo le 40e lelo déjà toza le 15 avril ngam na kolela bango ba Gabriel alobaki oyo ntango oye na tv otangela moninga liwa oyebi te oh batangeli liwa boyo oyebi te nga atali nga moko nga natali ngai moko mutu mpe azobabi na boyi ngambo ya kokufa na nzoto na nga estce nayebi se oke yo nga nde na kokufa liboso na yo nabika regarde comme je suis nazadaka so na maladi te nabika biso so tobelaka tension biso tu tobelaka batension bamisusu kutu babela batension bakabwana boye basala bango bakine me ngano nakabwana te ngo nasala AVC te kaka na maboke oyo bato bakabwana bazali bayebi ke nga nayebi ke tobengana baosala nga kine na likolo na liboko tension ekabolinga intele koti ndako abima ta obela tension biso so tu tobelaka tension biso tu moto akosa za te naza tu na mukama tete moto amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko tosukula elongi na tv tosukula elongi na tv napesi devoir oui napesi challenge oyo amoni ke aza mwasi aya tosukula elongi na tv ezala oza nani yaka tosukula elongi na biso na tv moto azofinga yo poso ebeba me ye moko poso pourri akokotambola akoma ata na point te ata na porte lopango akotelema te me azofinga yo mpo ya ye nanu bamona te oyo leko zoka tumisaka ezalaki mai nyonso basi babenda bavida na bakisi namelaka bakisi mpe ebendaka mai na nzoto ezalaka nango lisusu ozabelaka nanga susu te natikali kaka na tension ongana yo tobelaka misu baya tv baya mama aye mama bomoni bojeunesse na ye te aye mama na bomama ozo comprendre aye nde mama tv mama mais lera comme na tv aumeli akomi oloba azonga mwana moke mais yo yaki mama tomonaki yo nga na passeport na nga nazalaka mwana 85 navanda na nga na 85 bomata bokita bokolongola nga yango te etalinga te ndakuti nazomona lokola soki 40 ekoki nazonga na nga na 87 nalingi 40 te nalingi kokoma na 40 ata moke te ifo nazonga na nga na nalingi nazalaka na se ya 40 bazoreklame balobi te tika baage na biso na kimia zonga na age na vrai nga na boyi Batiste asutuki po wani po aluki poto aluki aluka duche alanda duche azolia ye kaka alanda duche aolia ye kaka amoni moyen te amibwakami na ye ka na émission mais mbongo na peso akoti senti kombo na nga aovivre bien te nalobi yango na tv lobaka nzambo nasambelaka azala nzambo akufa mais oyo aza na bomoi soki azotiaka kombo na nga aolia mbongo wana bien te Batiste asali nini ya fils akolia mbongo wana bien te nazoboya kobimisa ye mbala mabe mpo tobota na ye naokoka te me ndenge azotinda bato bafingaka nga mpo émission na ye etalama akolia yango bien te qu'est-ce qui prouve que ezali moto azotinda ya ye eza ye aluki duche boye akanga duche ake poto akanga duche ake boye aleka boye duche azokale partout moye eza te alinga kufa na ye soki mpe alinga kufa na ye awa na kisasa wala alukela ngo na nzoto na nga non mais yo boyi baloba no aotoko yo no lobeli sumu kokufa mula liwa te ya eperdema ana makambo na bango batonga mutu place bango baza wana oyo bazolinga balobela lelo na makambo na maboko batonga ye na kobombarde mpe mokili ebombarde nakefa ata 2 ans na poto nabwaki mpe ngunda toyoka bamasolo
oye bima la bundoka bino to bokendaka bimaka na mama Olive to yoka ou bobeta mais boko sala ko lingete lelo ay boko ma contre sila salini neti ngayo na sali Batista ni to zaka bien très bien je te dis mais abalu kelinga pesenga mando to balobi na yeke so toucher Gabriel fin Gabriel ngo mama abanate bageta basi bako. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout va avec Yves Ipan, la Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo des 50 ans. Voilà, merci beaucoup pour du bon au Canada, mon ami qui se t'aime pour le futur. En tout cas, merci Belé, merci na Vienabiso Thierry, capitaine depuis Canada, Moutema, il y a maman Sojina, capitaine, et sans oublier ma maman que j'aime bien, maman Émilie Zebamotema, tous Pépé Lambetou, maman Kelimba, et là je vois directement aussi ma maman Billy Vomoka Fondation, tout ce va vivre orphelin et Nabo Sanité Gan, frère propre Jean-Robert Kalala, les savants de la DC, la force qui a Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, voilà, merci Nakero Mazala derrière la caméra. Nous sommes déjà avec Gabi, maman Tumba, Alamba, Gabriel Bolembo, l'artiste de mon pays, tous années awa, Gabi Boni santé na yo Boni Musala. Ouais, santé za bien. Musala pesa bien, nzambazo batela nzambazo sunga. OK. Musala pesa bien. Tumba ezo kende bien. Là maman lamba ezo kende na pe bien, ezo kende tranquille. Moi c'est comme si Jérémy Sazongi déjà, ça est-ce que ça zonga. A bengi déjà pour le. Non, benga te. Na benga ko benga. OK. Voilà, spécialité Gabi na oyoza penza plus kolamba cuisine oyo moni ngapena so kolamba bino na ilubu na ngapena kolamba biloko boye et surtout peza préféré pour papa biloko nini pena ngapena kolia et puis nga kolisa batu bon ngapena linga peni madesu ah bon madesu na bon kitoko na ba pe pondu bien. OK. Dongo aussi. Comme le belé pe na lamba ka bien. OK. Mais madesu pe nga deti madesu bo sino lambi yango. Non liango 3 fois. Ali on pe na 3 fois. Lelo lobi on a pona 3 jours. Na zabongo. Na tango pe la muke on a lipa. Oh, ouais la préférence ça bana mike balinga on debi na maloso. Nga bala linga madesu. Nga linga madesu Ah, ça c'est bien. Alors mais tout le bana ba moyen surtout za la nango ya kosomba jour on a tamboli na quand même 8 ans ya kosomba nyama oyo antilope na ebisio ya fraîche ba bon on a nous surtout tout ba osomi 3 kilos osomi 4 kilos mais olambi oliena batu batu ba li ofele ba meli pe ofele parce que sur na transport ba gain siko ba moyen on a tout ya ga biso la ndenge nini pour revenir ngo est-ce que ça na muta pesa ga yo be yo mo na ba moyen na yo bimisaka pour que bon mi pesa ma ba moyen na moko mais nazo pe mo ba soutien na mo na petite sœur na Laure Bissalo que je salue. Laure Bissalo azana na Bruxelles il pas et moi so afandi ya Gabi nani bazwa ko tikela yo moi quelque chose merci elle nani pe petite sœur na pe susu Mireille Kazu il pas za susu na Bruxelles on ka ya Gabi bazwa ko tikela mo eloko ezotala na MP na yo omona eloko boye mona maman langa pe maman Marthe que j'aime beaucoup il pas en Bruxelles il peut à soutenir ngai mais mingi penza nga moko pe na ka penza en tout cas soki na na mbongo na nga na somba biloko na nga na somba biloko na tipaka na nga te keza cher to bona sala ka po to lamba po to sepesa baninga pe baye bape eloko amsomi biloko to sope mo ba na linga eloko wana omona akenda pa batuka bosa keloko ndeni amsumwa bape banitema babe bape belé moi ba ko sape yo olambi yango bien te ozo comprendre mais à partir à biso na elubu na biso omona pe balakiso nenga kolamba ngo ozomona olambi yango pe bien et c'est là ba pe ba ya pe ba témoigner ba ke à partir Gabi olambaka limbondo wana batia nzombo na kati tala kuina ebele mususu kuto mona atindeli mususu mo atindeli pe vidéo ya Gabi tana zolamba tana olamba pla olamba ki pla le betinga mabe ozo comprendre que château rouge a sombi ozo comprendre aka sombi kaka ti ayi kolamba kaka juste po anini po
donc ndenge olambeli yango ye pa sepe asali ambela papa balia na ndako ozomona donc bato mosusu mpe bazala bango babetaka mpe kara amoni mpe bongo alingi bamona ye nga nalambaka nga na danger me moto akokaza te nga meme nga nde nalambaka boye moto aleki nga aza te et pardon na l'équipe tout le monde te eza mpe na lelo mobema topa kolamba mpe na lubu ne na tati mama topa alambi abeti eloko oyo naloba yango ozo comprendre Thérèse abeti eloko oyo donc eza bongo msusu nga nayeba kolamba yango ndenge bango balambaki te mais à partir ya nde namoni bango balambi nazwi mamo nga mpe na bakisi mayele na koluka siko nalamba mpe susu koleka mpo nga nazalaka bongo ozo comprendre ozomona bana mibali bazwa mpa na nga nde bazozwa baentraînement donc bango mpe bana mibali bazobunda bazolamba mpe donc ya kosakana te neti ali jour wana alambeli biso pondo ya limbondo atie pichard atie huile alambe abeteli biso leguna huile na ye so tolia awa mwezaki likambo nga kuna lia ngo na kwanga ali mampuya ocomprendre nga kuna lia ngo na kwanga simiza ya abeteli biso nini oyo eloko oyo nini ngusu temake nalingana na nga ngo te ndinga mingusu ekauka makasi te nalinga ya moto moko nazokipe kutu yango te nabi navanda kaka loka bainvité baza ebele te loka bainvité baza ebele te natondiseleka ya place na yeso namela isupu te nameli supu nga bisingizo ekopia soki ndoki oyo toni olambi yango obeti yango parce que eza mwa basi mosusu mpo abimisa alembisa ngusu ngusu elembaka na pasi loba fo tiango na limbondo wana ekoki limbondo siko bikabo wana elembisi yango ata na pondu normal ebundaka na pondu normal loba limbondo ozo comprendre mais ngusu yango ndenge alembiseli yango soka sa système nini na comprendre te neso na meli supu ozomaka ebani bali bazobunda na kolamba en tout cas ezosala biso bien en retour ozelaka nini na tout ça bon et puis na mbongo badépense osalaka ozelaka mpenza neti nini pene ezongela yo so nayebi te soki youtube yango mpe ezofuta o bien koleka na bon youtube mpenza epesaka na nga bien oso nabeti calcule nanga ke nasalaki boye nafutaki boye nga nazwi boye donc ceci na bénéficie ata mwa boye nafuti mpe ndako nalie mpe nasali mpe mwa makambo nanga mosusu ozo comprendre donc esepesanga kaka yo otondi na basponsor me ngai te tenga basponsor wana eza bandeko kaka na oyedaka te yo otondi na bango mpona batake bokepe pa gabriel eloko te bango soki baye osalanga susu bien ozo comprendre soki eyebe osalanga susu bien bakiselinga susu mpona nazwa su force osobaka babiloko lokwa neti balokese bangando banguma esengaka toluki yango tosomba ozo comprendre esengaka mbongo so bango baye mpena bavandi ekoyedenga makasi napesi mbote na vie na ngai choisi matata napesi ye mbote esika azali le boss Sylvia Kake na kati ya Bruxelles passeport rouge akenda napesi Blandini koma motema papa Blaise Okito mbote na yo napesi baba mbote ebele esika baza na Belgique. Voilà, ça c'est bien. Alors, tout le monde maintenant na Bobsek qui a maman la biso Bolingo. Au corps réseau il y a très bientôt là, je crois bien c'est jeudi déjà, corps réseau en a vu la Kinshasa. Éviter n'anga m'a bien artiste ces années parce que donc il m'a ma cotisation c'est comme si j'étais quelque part aussi qui déjà que maman Yemoko Denise Azuma comme charge et puis après si et na bandeko ya bakundaka déjà bandeko horizon funérailles horizon nde bazosa baobsèque nyonso ebite na part na bino baartiste opensé na nini mpona kolela mama Bolingo bon mpona kokende kozwa corps mama Bolingo nde tosalaki programme ke tolongwa na biso 0R tolongwa na biso 0R tolongwa na biso 0R toke na biso tolue na biso bus na biso tozala bamituka na biso bato bakoti na mituka basali nini bakei to bato bazala mituka te bakozwa mpe babis ekozala nango mpe toke na biso kotokezela corps corps lokola koya nango butu donc tozeli yango na ntongo tozwi yango tozongi nango koto oyo après totie na morgue le reste toyebi te soki bakobimisa mokolo nini soki bakobimisa mokolo nini 19 même si bakomi pour parler ezali mpe koma aussi le 20 est-ce que le 20 ozobanga eza pas on Pâques c'est ça na ba fête na bandi yango sikoyo emoni eloko so eza sur place makambo mpe echangeaka ozomona c'est ça yango tokozela mama na biso bolia akei mais n'empêche peut-être bon mama lokola azwi charge ya makambo mosusu bana mpe bazali toki mpe kosala mpe mwa eloko mwa boye mwa 1 franc
toke totikeli pe bana nde kaka tosalaka kaka peut-être koya peut-être koya. Ok, peut-être koya. Alors plus bato que nous encore les aliba na famille des qui les mingi ba comédien c'est comme si batie bino moi ba écarter bino moi parce que et ko ta pe ba confier gabi ki nganda kete au mote te to kende te na Maroc. Ah, na Maroc. Ah, ok. Bato bake kozwa. Ba o ba kende plus la famille, ba bouina. Famille bon ba ni. Te fe ba tela bango ba net ba vie nani, ba vie lomé ba ngaba kena bango. Ba vie me ba kena bango bien ba misa musa ba misa na ba ata ba CG oxy ba ko pe pese o chance te. Akena e ba masasi ka bamba ba ngaba ki ba na bango ba ta bango salongo ba kena bango tali bisote. Tali bisote za bango. Vous comprenez? Bango ba travailler na e bango nde ba yebi e ko le kapo biso to yebi à peine. Totala na TV mais kozala na epena be maboli à peine hein. On comprend. Inga ça le biso inga déranger bisoté. Voilà. Boza ko assurer biso que nouvelle génération to ba génération na bino surtout na ba o ba lelo bokozala so ko ya maman qui dit parce que maman tanga za moi timide to ba bo assurer biso bokozala pena cette fois-ci so ko yena gitsa na matanga bokomona. Oui tokozala. Bokozala. Na matanga omoni eloko mususu hiver ezaka so eloko za musika ezaka nde mosusu so mpe eloko ekomi pembeni mpe ezaka nde mosusu omoni soki ezalaki ke maboli ndenge azalaki soki akufai na kisasa awa elingi ezala mpe nde mosusu eloko siko baneni baacteur bayaka mingi te baartiste bayaka mingi te ezaka bibembo ezaka misika soki otiango mpenza mosika makasi akonyokama te baoya te te papa eya na bisika mosusu ezali oyo okei mpe bakunda balandi bino basali bino deja yango bato bakuma komibangisa soki ozala bino na bandeko moko boye baa na bango proche bokotia na bino wana tanda efai nango wana bato bazwa na bango wana makambo esili nango bokei na bino ozo comprendre c'est ça mais lokola soki bakotiako pape mwana kitambo awa ekoempêche bato te mais soki ezalaka na mbinza kuna loba nde lobi teke nini bato bakee te mais ekozala mwa nayebi biso ekozala mwa pasi se baotiango na kitambo pa mwana ye awa bien voilà ndeko so mpe comédien yenga akufeli afeli mpe petit frère na ye mes condoléances à toi eyenga Micho Bozopa akufeli leki na ye Micho Bozopa akufeli leki na ye mes condoléances bango so bakufeli baleki ya basi mama Mbudi mpe akufelaki ya na ye ya mobali cette année ba mort jusqu'au leka et ça la passe. Alors nainda yeba lelo eza na mama aboti ndeko na biso sozi bantu atraki biso nayebi te so ozwaki nayebi te oyebi te mama aboti sozi bantu akufe baki nayebi te au nom de Jésus nzamba otalanga nde balikolo nayebi te nande pe batie totala bakata na groupe yango ya matanga pe balobi yango te. Ah bon? Je t'ai dit? Il y a cela une semaine depuis que maman a tiré biso. Oh. C'est vrai. Na ana kisasa. Akitasa eza na selekuna babi a crise kaka salaki que voilà ba okuta déjà moi bien te ba mimi l'hôpital et simbité voilà baketi na mort ya on va bien maman livre na kinkole donc c'est notre moto mère za na nchele c'est mais kuna na lemba eza côté ya papa oui côté papa oui na yebi donc ça mi bon un mon mémoire na il pose nini en tout cas na yebi te yo tokuma ke omo ke na yeba na même makambo te c'est yo Facebook osali la na sala la Facebook te moi mingi te ke na sala la Facebook OK na zaka osala ngo kala na ba désert na tika OK ba désert mutu so ya ba diko finga yo ba donc en tout cas na boma pina na boya na sala ka WhatsApp OK ba biloko bebe na sala na ngate na ninga na ngate en tout cas na ebité na zupe nouvelle ngo te yo po ebinga kande na koma na ngaka bo na ndako église lubu na ngani mais mutu pe ba lubu ba bete na tête so na yo kipete OK un mon mémoire na yo ko en tout cas nzambe nda pesa kanta mbinda zwaka mama pasa koli na ye asa lie na ye alati na ye se ba voyage ezalaki akendaki na ye asali pe vie na ye mokito yaki kaka bongo toyaki kotosa baleki nzela biso nyonso moto otikala mokili oyo aza te donc oyo esengi ke nzambe apermettre akende akei oyo banzambe nasemi ke batikala batikali donc c'est ça mokili oyo tozalaka eza compliqué
moto ko komona ke abelaka mais bato bazo ko kende yaza ko tikala bato bazo ko kende yaza ko tikala bato bazo ko kende yaza ko tikala nzamba azo tika ekaka nzamba azo tika ekaka donc mokilo to lo barate ke wana lokola beli c'est que akufa liboso na ngate mokilo eza compliqué. Voilà, donc c'est compliqué. Mais certaines personnes disent que ce qui maman est là koufi, ils ont plus ces soucis. Il y a moi en aïe, moi si, il y a qui moi en aïe photocopie naïe, comme une star, à koufi souci ou on a des celles qui maman pas qui est. If naïbisio le romoko na mokilo yo se mutami lingite a zona souci à mutakufa ki a omeande poazo kufa. A ozate ki anyo kwa. Oh. Ou bien kwa na maya mibwa ki a kufi. Voilà daje ngona zela mutu somone tinga solo na bungisi mutu moko boy oyo ke na moni ke nasu na tina ya vite na omela poison penda pa kasi na kei usat na ke na mai na mibwaki be na ke na prince ba tutinga na moi pa esprit de vie ya ka vitesse tutinga pa na kei ono ke li fele mais soki na fai na kaka ke na zela na mukona ko kufa c'est que ezakaka ezana onka makambo ozo comprendre mutu akufelaki bato ezaka Jésus Christ mutu oyo akufelaki bato eza na oka Jésus Christ mutu musu akokufela mutu na mokili oyo aza te o comprendre eza na oka bamama basi bakoli bamama basali bavi na bango ebele nzoto elembi ekomi lelo kosukosu lobi boye lobi okuna boye lobi donc bamere so basi bakoli ekomaka baproblème ekomaka ti emonaka pou esali nini akei na ye ozo comprendre wana kutu to monaka mabende soki peut-être jeune ndakei mais neti ba mama ba koko en tout cas ils nzela na bango à partir à 70 ans déjà mutakoko bando kende c'est biblique. OK, c'est biblique donc ozo comprendre oui zolo mama souci à moi na eza na mwana et est-ce que ya ifsa mutu kaza souci à moi na yo iba comédien te bakomédien baza babotaka ba problème souci à moi na eza te so souci à moi na masaki nda kala na yeso mesa mela poison na édition. OK, so ami to moi bato mami bomate ami bomi. OK, et kasi ça la bongo mais so mutafani na ye ya yo saka na liwa liwa bangi saka yesu kuta banga liwa esanja me kokolongwa liwa liwa basaka na nango te. OK, donc mutu akei na ye akei kaka makona ye koki esengi ke akende souci à moi na te 300 ou 400 comme ça et umeli ça fait mal donc je crois bien bandeko landaki tu éviter to luka tout ça l'effort aussi à Rosala ces jours-là na babse qui a maman bantu oyo azaki maman ya star na biso to luka to zala wana pour to l'accepter ba image comment et que les cas babse qui na ye donc ya gabi avant tout mais tourninga pe hein tout seulement muké na o etali docteur Mogu je pense que l'autre fois ezaki sous recommandation il y a ba fan na yo baba qui mais il y a gabi tout ça be mission trop sans poudre sans maquillage ça m'a bien fait mais le na mona yidi ba on maquillage et au baxi sous le na tie penda poudre Ray-Ban Kolo na zalaki na banzela nanga na zalaki na banzela nanga ko kende. OK, parce que na pour na tie poudre moko léger ya Yves Saint Laurent na hôtel na poto pour biso kenda poto. OK, nga personne na bina ke soa na poto na kenda za na Paris na hôtel lobo na Zaire ngayo na zoloba tia escalier mata o comprendre tia escalier na sombaki bilo na c'est donc ngatia ki na sombaki Yves Saint Laurent na poto donc na yaki na ngoza léger vraiment ça léger donc na tie poudre moko très léger or que kalizaki na tia poudre makasi ya kilo on a c'est lovita lukena nga poudre yela ngana ya kilo po tana bambika ke vandi mais poudre là dazoka elongi kilote elongeza elongeza pepele elongeza vraiment hein on dirait problème exacté. OK, elongi ils on dirait si je vais kati amoni bon à couper là si je vais kati lukena nga poudre kilo lukena nga poudre kilo odi na tina mais maintenant poudre moko légère donc
na tie kaka donc baba léger to légère léger poudre natanga mingi te yaya te poudre nga naza basila te poso agafe bolo baki agafaki ngai te nga atanga mingi te ona sona lobi ekotika c'est la poudre etekiama et tout ekota voilà donc na tie poudre naza vraiment kimia naza à l'aise naza à l'aise kala ozalaki boyo tie poudre bio kilo ok mais sikoyo lelo tomoni olati pena rai band oyo bana wonge barenisa basalaki ezala pena toujours au top mbali boso penza pena so mibale misato na mono pena na omesana nango te mais lelo naza vraiment trop manette te lokola nga pe mais lelo esprit nini vraiment etindi olata ngo kaka bon tellement mo ebimaki makasi ok mo ebimaki makasi mingi yango moni na lataki na bimaki na lataki manette yo yo na bi nde naza boye na nde pele tobengani tosala émission nga bi ekende kaka boye ok bosi ko yo mutu so ekofinga neti nga Gabriel ekoloba nga nini elobela nge eloko te tokota makambo etali mafinga mpo mafinga mosusu ote koleka eza mwa mabe makasi nakoki pe te yaya lokola biso so toza basi eza na problème te nga Yves nga naloba likambo oyo nga nasali so nasali nanga likambo te naotala naoloba nanga te parce que yo nde ozobima zoba parce que yo nde chroniqueur osakana nao na plateau parce que yo moni video te obandi kama moko epuis ozomona be bazosignale ye kosignale ke loba boye donc moi pa mutu ata basignale ye loba boye tanga nkombo ya Gabriel mpo makambo nini video ezwa makambo ezalaki bongo oui mutu asignale yo to yo moko santaki te bazosignale chroniqueur ok ale chroniqueur aya akosi yo na plateau Yves tosalaka no émission nayebisako na biso soki namoni émission te nakodefendre yango te nakoloba te il faut namona video oyo moto afingi ngai il faut namona video oyo moto alobi mpo nga mpe nasala nini naloba soki video wana namoni nanga video te nakoloba na ngai narépondre nanga te mpo namoni nanga video te po neti ngai naza boye nasali mosala nawumela mosala oyo naza na expérience na kuba naza na esprit na timba naa na esprit ebele so napelisi moto nga mo nani napelisa moto mpe naboma moto na nga moko me neti likambo oyo nayebi na ngai te oyo nalobi te mokope oyo osaki émission namona te mokope oyo olobaki nayebi mpe te neti sango ozopesa nga mama Suzy akufi nayebi na nga te ozo comprendre naoki onkapa na yo lokola nasalaki émission wana te na critiquer mutu te nalobi na mutu eloko te bachroniqueur nde basi bamoni yo zoba basakani na yo na plateau yo nde mutu obimi zoba nga sikoyo naza na eloko koloba te eloko te yaya na kombo ya nzambe aza likolo oyo nasambelaka ya bima naa na makambo na ngai nazosala oyo naza na bapriere na ngai eloko te mais problème eza kaka ke nani Yves ngai nakokufa lelo te nga nasala témoignage Yves nga nakenda poto munene naoko kosala même aéroport wana bomona nga même 5 pa oyo naoluka eza ouverture moko nzambe afungolelaki ngai à travers Ans apesi na nata kaza mayele abi na nata kaza ye loba de Ans osamaka bapoto loba tie atia Gabriel oneso tosalaka nzambe moto apesaka biso mayele wana okovanda kabo alati yo sali likambo oke pa epeyero osali likambo nde mpe sata asalaka likambo simba mbeli tia moto oyo ocomprendre nzambe apesi nata kaza mayele abi okotielanga Gabriel te azobela aluka ta traitement aketa kopema na poto na nata kaza mama po max je te sali mama malamu aza leki na nga na âge parce que mais aza 39 ans akota nde 40 ans na nata kaza oyo toyoka bato bamonaki loka mokolo aza jeune aza ne mokolo te aza 39 ans azokota 40 ans azalaki mwasa millionnaire azalaki mwasa millionnaire o comprendre non aa na 39 ans aa non na 39 ans 40 ans na ye toofete yango ozo comprendre nde ansi mpe nzambe atelemisi mpe ye tala likambo est-ce que lebota likambo oyo nzambe asalelanga ke tokotisi passeport 9 personnes kaka moko yanga moto ebimi
ete ya bino te nake na poto nake nazokoka te mai ekomo mata mutu ekomo linge kota na cerveau mpona kende mpona kufa natika mokili oh déjà comme da kobeta mama solo na Gabriel sera abiki nzambe kaka to se na bata théâtre déjà pas se préparer pour na Gabriel déjà moi ezati je te dis pe comme kobeta mayango wana mais nzambe asali surprise na mati avion pona longwe sika na fanda nazalaki na tokiti na avion chance pe chance kutu te pasi ba avion pe zalaki ebele ba voyage ebele pe zalaki juillet bato baoke ba vacances nde tozala na Addis Abeba tokota mbala moko na tio moko boye obimba moko na avion ezalaki te etage lisusu nyonso etondi mata ya Kisasa mata ya Addis Abeba oyo ezalaki kaka te tokota yemba moko ezalaki nde ya poto nasali boye bamibali moto bazomemela nga donc voyage nasalaki bakongolais okutaka bakongolais gabi peta tomemela yo nga te naomata pena nga moko naomata malembe baavion mpe milai lokwa ondire de niveau ondire de niveau malembe sandra osive nga sono loba mabe malembe ntina komi na kiti na tokiti tobandi suku omata susu na Addis Abeba tomati lisusu yaya na komi na okoka susu te bamemanga na banini wana boye baotambwisanga bachaise roulante ozo comprendre na ndeko nanga moto okendani vol moko priska je le sali ozo comprendre nakomi lelo nasali 3 jours na hotel lobi nango na longwe na hotel nakepa Joël Kacha na pemi lobi wana nakele le 16 nakele le 16 nakanga date le 16 juillet talanga munene awa nzoka mai ezalanga na nzoto mais na Kisasa ana kota ba hôpital kota kota ba mona yango te naye kokutana akekutana docteur wana Gabriel atali amoni kombo na nga consulter nga abe ozonga te ntani notika ngai Irene Kidia naleki na ngai balela abi gloire à Dieu na puta poto so bakandi yo boye gloire à Dieu parce que bao basenga na bongo te po ba traiter yo facture ko ya après adia gabi mbongo ya na suka te mbongo to kobunda Yves docteur wana air na SSili 16h akende aboko kende azo assisté nga na ba bureau nyonso nazo kota tala ba docteur mindele bogar jeune garçon ko le kwa bino na kokoka isa makambo estika na etali suyete mais akei te azo ko assisté nga na ba bureau nyonso na lala na butu nga za teke ba benda nga mai ba chetonga ne to sala Kisasa o tonga munene te mundele te ba pikir bazo piquer so ba piquer olali bacho pona se olali ozo suba na pona so pona etondi obengi bango baye balongoli batie na bidon baobwaka te baotia na bidon bazo tondisa ba bidon zo baotondisa na yaya na tongo na lamuki na kauki leki na nga na Irene Kidia baye na tongo babi ya gabi mais qu'est-ce qui se passe oyo so baye baotala mesure nazo suba so bamoni ke masube dimne bapike nasubi nayeso na tongo na kauki nga moko na telemi namoni pepele nayebi so tala nzambe aza nzambe aza malamu mpe aza bolingo nga azaka su maladi te nanga su maladi te ya wapi nga abelaka nanga su te nakoma 13-14 na mwana nanga Hervé Kanya asombelaki nga oyo awa babenga ngo nini oyo batala tensiometre asombeli yango na poto elenga natata yango lokwa montre o natali nazalaka 13-14 ne nazalaki 23-24 konga otambola na 23-24 nakie mpe wende na zongi ezalaka lisusu te tension emataka nga lisusu te banda wana ti lelo nde namelaka kisi na nga ya poto nabelaka na nga lisusu tension te
neti biko na tobela malaria OK. na neti ndenge buka ba mapeka na kantia kutu tension na ke matata so be 14 Ah, ça c'est bien. na mediki sa malaria esili nango OK. ngala kokufa na nga lelo te bango bazoluka nga na kufa bango nde bakokufa ngane na kolela bango OK. bozwa ba block note OK. bokoma lelo le 40e Lelo déjà tout ça le 15 avril. ngam na kolela bango ba Gabriel alobaki oyo ntango oye na tv otangela moninga liwa oyebi te Oh batangeli liwa boyo oyebi te nga atali nga moko nga natali ngai moko mutu mpe azobabi na boyi ngambo ya kokufa na nzoto na nga estce nayebi se okenge yo nga nde na kokufa liboso na yo ozo comprendre ndeko na ngai nani alobi nani oyo oyo nalingaka mingi oyo nani mwana biso mura de la presse abi nani alobi na bino ke Gabriel akufa liboso na bino nga nabika nga nazoke kosomba kisi nabosani ke nasalaki mutu aba 5 pa na peni 5 pa na peni toke somba bakisi ko nabimi hôpital ka lelo toke somba kisi na ordonnance bapesaki tala nga na mibosani na mibosani irani kiti diape bibosani leki nanga pa mibosani tozoke toke nani awa ndambo ezali bamona ndambo eza batosombi tosombi nesi bango abi bozomona teke na otambola basutuki Yves 1 2 3 4 7 na telemi na premier leki nanga pa baluki bomwa pa mami sekiti na bo lakiseke na moniki mami sekiti nasali sambla oyo comprendre nga nabika déjà bandeko nabika regarde comme je suis nazala na maladi te nabika biso so tobelaka tension biso tu tobelaka batension bamisusu kutu babela batension bakabwana boye basala bango bakime me ngano nakabwana te ngo nasala AVC te kaka na maboke oyo bato bakabwana bazali bayebi ke nga nayebi ke tobengana baosala nga kine na likolo na liboko tension ekabolinga me bato bayeloka balobaka na tv te bato bayebi te oyo anga nde eyebelaki mponga mona aza koloba keno naobela boye nazobela boye mpe nazokobela mpe makasi nde omonaka o intele koti ndako abima ta obela tension intele biso soki tobelaka tension biso tu moto akosa aza te ngai ezalaki nde mai ngai ezalaki mai nde toza kotungisa nga mais mpo na tension normale biso to toza baka tension normale po ezonga mpe normale mai esila mai ezalaka susu te makolo yango oyo evanda nango yango ezalaka yango susu te maintenant soki ezalaka nini yango entre vous bakerele oyo nyonso badésarroi vis-à-vis na likambo nayebeli Steve nayebi mosu na makolo te nayebi na ngai te donc bazokosa mutu na nini na émission Gabriel obaki no boye olia lobata lakisanga video natala abandi ataki bandi kofinga ngati naza tunda na mukamate te mutu amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko tosukula elongi na tv tosukula elongi na tv on peut se devoir oui oyo olobaka challenge napesi challenge oyo amoni ke aza mwasi aya tosukula elongi na tv ezala oza nani yaka tosukula elongi na biso na tv bete mukama depute pete bazali attention bazali nga toyebani te toyebani atopa koli poudre mukama te yebi ke oza ya mukama te nga koyo nango yeyo te yaya nga nauti na mondo wana moto azofinga yo poso ebeba me ye moko poso pourri akokotambola akoma ata na coin te ata na porte lopango akotelema te mais azofinga yo mpo ya ye nanu bamona te en tout cas ça fait mal challenge napesi challenge boya tosukola elongi na tv voilà tokota bapolémique toza bapriere noyo mo okoti te sandra nga nakoti te nga so ekokota me nasila akotaki kala nazoka nde mawa na pasi oyo bato
moto mosusu azokanisa lokola yo okokufa liboso na ye me nzoka yo nde okolela ye nga nakufa lelo te wana bapriere balobi bongo nga nakufa yanga lelo te yana bapriere nde balobi te na bapriere te na miyebi ke nakufa lelo te poso nga kokufa me sitakufa kala nga nakufa nanga lelo te voilà tozonga so makambo ngai likambo oyo nakotaka eza makambo oyo nga nayebi nayebi ke nasalaki likambo boye so eza likambo te natala yango kwa mwana otalaka na oyeba o makambo nini sekoloba merci naloba kala combien de personnes babengaka na émission na na tante voilà donc c'est la famille donc maman montre makambo mosusu ngai mpenza vie privée oyo ekomosala mwa mabe makasi surtout koloba ya mutu keno okokufa akufa likolo na nga yo oyebi elobi nango so nango abi nde nafai na ndako boye eza ya ngai nakomi na porte wana eza nga te onayebi te loni ezelanga na porte omona moto asa konda komi lekwa skelete avandi wana me nga moto amobimba na kei ya tikali ozalaki soki ntango oya mpe likambo yango te ngai nazolinga bango baokanisa kaka naza nde nazalaka kaka yango nazolinga na explike bango ke naza nde naza su na maladi te oyo eloko ezalaka tumisaka ezalaki mai nyonso basi babenda bavida na bakisi namelaka makisi mpe ebendaka mai na nzoto ezalaka nango lisusu ozabelaka nanga susu te natikali kaka na tension ongana yo tobelaka tension ongana yo tobelaka yango mpe naza nango nyonso babelaka ça c'est grave alors tozoki mo moke epai oyo polobaki otiki na opise basavant plutôt balait de beauté oyo eza na bahydroquinone même eza sas hydroquinone ozoli mosalela te parce que docteur mokuzi asalela yo ya yo moko oyo eza spécialisé oyo mo asalaki ekoti mwa mafuta mbila eza vraiment naturel alors eza na bandeko baotala biso mwa badoute ezalaka mwa moke surtout ke bamonaka docteur mokuzi poto cette année abaka okende 4 fois bakake 4 fois ozala en Europe alors sikoyo okenda nyonso azokendaka bato mosusu bazobanga par rapport ya montant babi mais montant oyo ekokozala colossal nde ndeko na biso JB service alobaka bandeko oyo baotala biso baza mpe na mwa badoute mo ebele baoyo jusqu'à présent par rapport ya montant babangaka koya pembeni na docteur Mogijo oyisa bango nini parce que bamonaka toujours en cheval Paris Kinshasa surtout pour cette année alobi aza pena na bango bato bakobanga montant nayebi te mosusu abengi nga azoexplike nga omoni nga naza pana batapa te naza mwa batashika mike mike nga bipa mama ata osisi explication mpa na ngai sukasuka ye kaka nde moto akopesa yo kisi ye kaka moto akomona yo ye moto akoyebisa yo kopakola kisi boye ye te kaka moto akopesa yo prix ya kisi na ye ata eza ndenge nini ngai yangani te oyo te mpo yo oyebisela nga ngami oyebisela yo te ye nakopesa numero na ye obengi ye ye nde akomona yo nde bokosilana na ye donc docteur Mogijo aza cher te docteur Mogijo aza cher te bato bakanisaka nde bongo bato bakanisaka ondire docteur Mogijo ndenge eza boye ndenge atraitaka bastar fo ezala aza cher fo ezala aza boye te docteur Mogijo aza cher te aza na ye na prix moko normal asungaka bato na prix normal oyo konyokwama te okoyoka pasi te opakola kaka ozopakola kaka ti eloko na oyo ezalaki mokamate na yo esali nini elimwe donc depuis vane bomonaki baesobe bomonaki ba Rio de Janeiro bomonaki bato ebele bamama chako banani ndenge bamokamate na biso ekenda ndenge toyaki na ndenge totiaki bafoto bomoni mpo nga bafoto mokamate na nga natianga moko bato bazwa yango bakomisa o chez monkere nga mo natia bafoto na nga nga mo napesi foto na nga napesi mokamate na nga ndenge ezalaki na ndenge na changer donc eza ngai moko atotia na profil elobelanga eloko te bonyokama na bino te ngai moko natia ezala ndenge wana Voilà. Donc c'est ça. Il y a quand pas docteur Mogijo. En tout cas, si tu n'es pas na poto wana ba mama bobuka na te, ba tata pe obaza muka. Nati mukamata papa ezaka soni makasi koleka ya mama. Si. On se comprend maman c'est normal que no maman pakola ki na ye ati biso bas tota ba kamna se bile. On se comprend. Papa pena ko mona mukamata ya kapena kitoko te. Voilà. C'est donc qui m'a on pas docteur Mogijo. Kenda pesa o mafuta na yo ozo keno musala oza tranquille ozo pakola na tongo ozo appliquer na tongo appliquer na 20h ou appliquer na 8h en tout cas au mona chaque jour ozo sala ngwa tuka ko ozala décider ko lembate pakola ka ndenge ka ba oyebisa yo. Ah c'est voilà. Ça.
Donc, du 15 de l'autre, tu le 25. Tu le 25, Dr. Mogijo Azala Bango, on a le 26, Dr. Mogijo Alongwe. Bah ouais, tu sais ça, tout le baba ça la nini. Et ya daki sasa baya, bat bazali. Dr. Mogijo Azala bat oya format bazali. Awa. OK. On se comprendre. Donc quand on bazala de moi docteur ko beng na numéro na atindi photo Dr. Mogijo otinda photo pa bato baza awa. Ba ko mona yango soit ceux qui oza awa pe na kisasa oye directement na nini na ba maison na biso oye bango pe ba ko tala yo ba yebi oni ba ko sala pona yo. Ba umeli na ye Dr. Mogijo changera batute. Batu na yo ba banda na ye bango wana bazati lelo. Bazana ba expérience ya makasi. Bazana ba expérience ya makasi. Ko banga te ata Dr. Mogijo azate yo yaka. Moi Dr. Mogijo umela pe na ba voyage te. Azaka 2 semaines, 10 jours. Ko ayebi il faut azala kaka. Vous comprenez? Et asunga ka population. Ako umela pe te azana na awa partir ba le 25 le 26 aza déjà awa na Kinshasa. Est-ce que bandeko ya ba nduta pe baza comme invité, baza ba patient pour na baleka ba rendez-vous ya docteur? Oui, ba savant ezali. OK. Ba savant na biso ya nani ya banduta ezali bio vergeture. Bio vergeture ezali, bio MGP ezali. Bio MG na biso ezala fufu la makasi. Soko pakoli yango na nzoto ko pakoli nzoto mo vandi pendant 5 minutes. Au fandi 5 minutes na yo na ilongi pe au fandi 5 minutes na yo après le pakoli no niki linuka na yo olandi sipo eza fufu makasi lokola savon ya liquide. Donc longola kapenda salité makasi moi penda ozomona penda ni savon penda zo bongwana ezolonga couleur na ezolonga ezolonga salité. Voilà. Na ba moyo to wana mikolo on. Bio vergeture pesa na poto. Ozana banduta kende pas Dr. Mogijo. La repesa ba savon ezali. OK, ça c'est bien. Alors, n'hésitez même pas, il faut toujours que vous en ayez Eli Kiawana qui est en Ozoya, puis même Dr. Mogijo, Ozobika, parce qu'Azali Nzambe a une expérience et belé il y a tant d'années, plus de vingtaine, donc décennies, Dr. Mogijo a travaillé toujours dans Marambe Talipo. Alors, expérience à Kominango, donc n'hésitez même pas, bien la numéro affiché, et Zala Elo Komoko, Yamalamu, et surtout plus, bah, on peut pas la ville qui ça. Boye koleka na bandal boleki na Gombe boyebi déjà adresse na biso boleki na Lemba boleki na Matonge juste en face ya district wana ya Funa commune ya Kalamu koto ba transport plus ya point chaud Kingabwa wana bomona pe Dr. Mogijo boye na Yolo ki mwenza terrain la frégate donc na sima station ya wana omona Dr. Mogijo s'entraîner hospitalier za wana ben kuna pe on doit remettre par rapport à le personnayo alors bobeta beta pena ba tout le monde belé ndena lobika ka bobe na numéro affiché bozo Dr. Mogijo bozo solution par rapport ya ba maladie na bino voilà. Alors il y a Gabi avant que tout ça on va tout que na moi sortie médiatique ya ndema biso da Costa éviter les lots moni à tout ça l'émission na masananga mon ami Vincent Tuluzi n'évitez sous aïe pétain Rolanda intervention par rapport à lui bah tu avais que plus panzi moko mais lelo to moni a salima beloge na kombo pe asi la bisalo d'accord voilà ndeko na ye papa na yebisa ki bino bo ngale lo ba makambo kansanga la kosa bino ngana lo baki na bino mukolo ngana uta ki poto na vana telemi awa boye bo kalenga bo abandoki se boye baki ndenge nini kena na yebite boye bo kana kuti bo kalenga yao na esa kino na bino easy pan bato ebele ba inaka sila ona kaka ayoka ki epa mutu alobaki boye ya yini mutu asala mutu alobi azaka boye mais ba viva na été mais boye bakake isila lokola zane ya Nzambe ebele bakozonga bako comprendre mais pourquoi ça pourquoi ça ebele bako rejoindre biso na esa ebinoti yo to beaucoup ko mona ngo ba tebele ba rejoindre biso na ngai ba ke ibutu pena ibutu ndinga za ko telemela sila na ba ke itula ibutu ko za makazaka bwaki na si na yebaki te ba da Costa vous comprendre donc mutu na mutu a comprendre que vie ezande boy mais le ba bongo yango ba bia peut-être pour le quoi makamza ki pona mama Olivier pour le capable mutu boy yango le ba moni ke za lisusu te yango ba komi ko climater Nzamba laisser temps au temps Nzamba sala makamu na ye na ndenge na ye vous comprendre Nzambe abalu kaka Nzamba tikaka ba fingi mwana na ye ba sambusi mwana ba sali ko ba lingi ngaba zelaki ngana liwa mais Nzamba sali autrement misusu sko ba zelaki ke ngala kufa ba kongola mbongo ekomo pesa bango kanda
Oh. Ozo comprendre. Ozo comprendre. Et pour pesa kanda. Et comme il y a ba injure, et comme ngana nga njoto mabe. Na nga njoto salite. Njoto na kondeza be comme ko koya koya. O moite ke ba nazo njoto kwai. Ba pota e kwa tina se. Ba pota ntikale ba pota pota. Oh. Tala tiango. Nazo monoko. Eza normal. Hein? Oh, babi na njoto zo kubani nazo kwaya koya. Oh. Mais tant que tu peux na solo, il y a tout ma moko pe. Na moi une vidéo moko ba teli yo na ba page, ba sur na Facebook. Ezaki film, ezaki gag, ezaki gag ya Jérémy. Ezaki gag c'est long pour nga pe na yeba kité. Le bazo benga benga. O gabe nini so na maboko ngapi nazo comprendre te. Tanti moka benga nini so na maboko bongo bantuta ezani na ngwezabi ezanga pe na bela ki bongo na bela ki maladi moko bongo. Ah, ngai mama, nazo comprendre te. Ba noiro eza na awa eza ba biloko biso to pakola bosi boyebi elekendaka na pasi ekendaka malembe o soki elonge sili seke ope ekosila kaka ekendama abina nga te gabi yozo comprendre te ngabi nini kasi tama katilenga photo ngabi oh makamnenyo ngai pona nga na mona ko ndire peut-être ba travailler photo mais après ba ko sanga bina nga te olata ki body moko ekanga ki o makasi. OK lokwa nazama ponga za maboko minene nazama boka makutu na biso na baka boko minene penza. Lokana za maboko minene sikoyo ekangi evimbi esali ndenge esalaki wana. Ozo comprendre ndenge esaki ndenge esalaki wana. Disco ngaliba minga maboko langeza ka boyite. Qu'est-ce qui se passe? De tonton moko fiston bokongu que je sali mon ami ndeko esanga bina te bodi olataki. Loko za maboko minene éviter ba bodi ekanga ko makasi ngabi te ngako tu ndena ocha biloko. Déjà Fanny a fait Fanny déjà kozwanga déjà na otya biloko mbangu na yeba ete na tie déjà body oyo ekanga oyo kokanga lisusu te na komi sur place to sa ba gag siko ekomi siko la mutu olata siko il faut changer pour gag mo boko sala 3 nini ozongela susu même là-bas ozongela susu là-bas mususu ngako dle bola tanga ko ba benda kinga ngona sima ya kobenda donc na comprendre que au moins so eloko fini awa kra et fini makasi siko liboko eza munene allez awa spéciali ndenge salati mais ça ka nzoto nanga ata peso eza bongo ya ka nzoto nanga. OK mais si on est comme le sujet à mokeri ba tulele na etalinga ete bébé etalinga te ma charrue et là on a sepé na comme ça quand ça mais pas pesa nga nzoto banduta te et on kana comme ça nzambe bien ko na mi balé nduti zate apesa nga nzoto wana te. Mais naza nanga munene naza nanga liboko munene kolona ko sepela edimne ezaka ngamu ko sona bipe lobby nasala ke esila ngamu ko kaka ko ba chirurgie koma nango. OK koma nango ebele mbongo pesa ngite soki BBM soki nini ezangi nango pete na katisi nanga so bakatisaka loketo soki liboko pe bakatakata eza ko prompte mais so wa utelo mo mukie moi so sale ngo mo ki n'espère ko prouver bato ke ozali to yo mote ba banda ko finga nga liboko ngo lelo liboko mnene lelo est-ce que nga na kenda na linga ngo ka boy zaka boy ba mibali pe balinga nga ka nde ba yibi liboko nga mnene libubu nga pe ya munene. OK elengeza wati awa ya gabi magabo liboko langeza nango munene yango liboko eza munene bébé na charrue liboko ya munene okena moni futa bien pour na miniature yango siko babukutu yango eza kaka ya nango te na yebi te ndenge nini yango donc nazo na comprendre te ezaka kelamba kala ataki finaki nga makasi na ye ko comprendre c'est quoi eze elamba efinaki nga makasi donc c'est ça donc c'est que bandeko na yo oyisa bango nini eloko te so baza sona musu akobakisa kofinga bafingi susu oui etalinga te Yves nga naza boye nga naza nanga na kimia mpona na bana nanga mibale. OK nasi na boti bana mbali ba grand garçon naza susu mwana mokete ona koluka nzoto esala soki ndenge nini po na koma nga pona na koko oya komona ka koko na nga ya
ya kitoko mwana muke mais azana bassin. OK, wayambo. Au mona ba descendance à Gabriel. Mwana muke mais aza déjà boy. Maman n'écoute zana ngote. OK. Elias, je te salue. Je t'aime. OK. Nana koko. Si kono ke koluka susu ba botangwa makasi ya nini? Musali pe mingi déjà. Na tamboli mingi, na dendi, bani. Omoli pe ba balinganga bazali, bazu pe ba photo akala, ba film akala ba sopeli bango. O ba miso ba ya TV ba ya maman aye mama. Bomoni bo jeunesse na été aye maman na dabo mama. OK. Vous comprenez? Aye ne maman TV mama. Mais là comme na TV umeli akomo lo ba azonga mona muke. Oh, mais yo yaki mama to mona ki yo. Ozonga sundengini. 85 ne tombera jamais. OK. Ngana passeport na ngana zaka mwana 85. OK. Et pas soko baseka ngai. Yene o makamni. Botika passeport na ngeza. Na nikitisa. Ozo comprendre. Na nikitisa siko ngala ke kofinga ka mutu. Te mutu na age na e, mutu petaliye. Soko lobi na zana na 40 ans. Et là, on a kata lo na to ne lobi na ay souffler yo. To benga ngo molimo mo santu. Et souffler yo ebina okosi. Ozana 43. Soko lobi na zana soko lobi na zana 50 ans. Et là, boko souffler. Maman, o soko na 57. Le temps de l'homme souffler à biso. Pas bien ba boko sa la binote. Mais biso basi to de lo que souffler à biso. Ya mo nga lo ba na agité. Mais soko basi bobo. Na to bomba protocole até. Moi, mani le tomba le bango to bambe. Moi ça zambe. Moi ça linga kokola te. Mbembe? Te mbembe te, mbe. Donc moi ça lingi komi battre la mingi. Donc na zo comprendre sens na fololo. Moi ça linga kokola te. Vous comprenez? Moi ça linga ka azala toujours. OK. Donc azambe. Donc quoi peso age na ye. Eza pasi. Dans moi ça linga ko sila. Donc eza passe netinga na loba kombo ya na loba aja ya nani ya Viviane Abiel. Parce que je na dit toute la famille à Viviane Abiel. Ah bon? Tout ça mais en église moko Viviane à moi la 82. 82. Mais tala Viviane nga zambinga. Mutu susu atali akatoka Viviane mkolo na ye. OK. Vous comprenez? Fanny Katalea 83. Ne bato ngale ba age na bango oyo na yebi na ba famille na bango na ba famille na bango. Vous comprenez? Fatou Miracle na ngai. Aza mona 84. Ah bon? Mais atango la pena ba ya série 7. OK. Et ça qui kama kemara d'état équipe âge T. Mais ce qu'on comprend. Donc bato belé bazala ba mutamtaza âge na ngape na vanda na ngala 85 bo mata bo kita bo kolongola ngai yango te. Comme dans 85 ba réclamer etalinga te nakuta zo mwa lokola soki 40 ekoki na zonga na ngala 80 comme na 87 na lingi 40 te na lingi kokoma la 40 ya tamuki te il faut na zonga na ngala 40 na lingi na zakala na se ya 40 bazo réclamer ba le bité tu ba âge de tout la kimia zonga na âge na vrai ngala boyi bon Yves, au moins, ngana zabo na kuiko condamner mutu te attaque petit âge et surtout artiste. OK. Parce que artiste il faut ko kita âge. Eza bongo. Eza nature. OK. Artiste c'est un joueur. Musicien. Biso ba banini ba artiste comédien. Ba tout âge il faut eza ya ko kita. Parce qu'on ne sait jamais. Pour un voyage. Et pour un voyage et puis pour na musala. Et puis net na zaboyi. Biso de quoi comme ke ba poto. Biso comme ke ba poto. Pour le coup, il s'appelle finir mingi lob na tu avion na ki. On comprend. Donc na kota bien na Zaire na musika. OK. Na okede na bibo na pema na pe na poto na mona fa na poto. Siko so ba moninga déjà ba moni déjà que non agineza boy. Pona za musali za passe. OK. Mais na mikitela na ngana ba 85 na ngawana. Ozo comprendre. Nena mikitela na ngande ngwana. Omoni donc mona ke bazo mona ngana age wala azane nanu. OK. Elle peut travailler. Si. Ngana kondana ka mutu te. So mutaifse aisi artiste moko Gabriel Lobina ya kosi lokuta. Mais ngakuto j'encourage ce mutati age ngapeta oti age opwani. Te age te faut kita.
Ok. Mais maman, ajoyo yango pe memaki maman moko makambe belé. Biso to maman belé pe ba takaki ya gabi pe comme na ajoyo. Age oyo ezaki nango toza ko sana biso toza ko toza yango ebandaki na ngate dai bande na pa mame pela. Ah epela. Ah voilà, oui. Ezaki toza sana biso ko ba blague moko boye. Ngana bi nga 85. Okuna nga boy de yakina ngo bilo moka ndengola me batu misusu bazoke ola ndenga mabe me ngalo kwa na yeba ngeza ngo ba blague moto zo sana biso zo to sala biso to sukina ba age wana yaga bio combien nga 85 bo batu mani ko seka monga po bonga ko sala combien moni ezaki na ngo bongo mais batu misusu surtout likambo eza nini po na Gabriel nde yaka mabe ba ko bango na ndenge bongo balinge siko po mutu pe o limo na limo la mokili yaka na mundu ke sel nini wana soki nzambe po masasi musupe babeta nga leki nanga wala ndinga edi bolembo ke je sali babeta masasi batuta bolanda bakuna bolanda basoda bakuna bolanda basoda ye olia ya déplacer na ya longwa na ya bakamwane kende ye azokende ye na ndenge na ye na makambu na ye soda na baluka ka babeta masasa contrôler te ezoependa awe chaicha nzamba boya mais so yaki mutu mususu nzamba permettre ke ngai kota mais l'autre beta pe maso mususu okwa pe na masaso beti beta ezipe mutu angote donc c'est ça nga penda o aja mutu so kitisi na yo nga na zaka contre yangote na zaka kutu pour yango po musana biso eza fo kitsa age voilà monde entier ezaka ba congolais te ba spécialiste monde entier ba joueur ne ba kolona tout biso bakidia ba makasi bakidia ba makasi voilà tourne sur la suka ya Gabi liloba na ba fan na onyoso s'il faut couper ça mbote na 2 3 4 personnes et numéro de téléphone ils la malamu et puis juste un appel pour na bande retour baroya ces jours là na ba jour nyo surtout docteur Mobi Josana na bango na Paris wana ezala en tout cas bande ko boya ebele parce que mikolo ba benga mwa mingi so batu babenge belé batu babenga pende belé biso bazaki kidiba mususu mona talaka telefone mingi te mususu mona talaka daye ba YouTube mingi te mususu bana bakanga télécommande na ba biloko nini na ba biloko totala bana batalaka na TV ba dessin animé mona ba mususu kenda musala mususu mona aboma to na musala 2 fois ake musala na tonga bimi 14h 16h azongi abimi donc makambo ezebe na poto ozomona mususu ayiko yeba na retard donc tenga zalaki anga biwi ya docteur azalaki docteur Mogijo aza déjà na Paris net ozo babu aza déjà à Paris azo liambala benga docteur Mogijo na numéro oyo ko mona on ko afficher wana na numéro na poto ezali wana numéro na bisasa pezali ce qui est compliqué yo obengi Yves ou bien obengi nga na 089 65 61 779 089 65 61 779 nde okozwanga na WhatsApp nanga nazali na appel normal pe nazali bokende ko se faire consulter et pas docteur Mogijo en tout cas bolongola mukamate parce que biso katoza kanza maya poto elongola mukamate ok lokuta luvunu eko sukoloka ke bimiso te bien mais mukamate na ope ngeli yali engeli c'est so mukamate ozo comprendre ezali kaka donc luka docteur Mogijo azawana okoma sur place azana ye na montagne di colonne bokanisaka te azana ye bien azie asalama kapona kosunga asalama pona kosunga batu donc azana na prix likolo azana prix normal o bosoma bagabi moko boki mamba bokende ko bakisa lokola azakuna on eza soli kamba agence te osomi mbala moko bakisi bagam na yo o po lingo somba 3 gam na mbala mo parce que yalinga ko somba 3 gam ba mo po na nini nani Yves parce que soka zongi boye tam gam na liboso ko sila e ko tinda soba ndako luka mutu nini ko tinda le temps o sala 3 jours 4 jours tire baby ok faut enchaîner et s'il enchaîner yango linga ko teka 3 gam ok ozo comporter ki 3 gam na osomi 3 gam na osili tango ozo linga wa enchaîner la katalo a changer mbala moko eloko mususu ozo comprendre c'est ça baki mambangu docteur Mogijo aza déjà wana na Paris mbote na pesi mbote na ngai na petite na ngai Aïchou bientôt là tozomona na biso petite na ngai Aïchou na restaurant na porte de la ville wana na porte de la ville wana tokokuta na en tout cas kuna na liaka kitoko na elongo na mama na biso Christiane na Kwasa na pesi mbote na pesi fire basket na pesi mbote na pesi pe mbote na ngai na grâce na biso le grand
réalisateur ye mta asaila nga ba ichi na nga na poto na tambola kana ba ichi na tambola kana ba ichi niveau ba na tambola kana ba ichi car ba taxi yezuinga minga tachi atakusa ya 80 euros je paye ataboy donc nga na tambola ka bongo donc nga mto ko saka na pampa mate na za penda mto akusala ba blague te donc c'est ça ngata ye mta asaila nga ba commande taxi mais ma mère boy tika e boy donc c'est ça donc na PCP mbote esika zali Aisha okoko mikolo baki ko yamba opona baki na boy na ba émission na baki na répondre na mutu te na boy na émission parce que batebele azade batebele bazo ba benga nga pona ba émission en tout cas bo excusenga na baki na ko répondre te ezapela likamusu po moni pe bo bengi mutu ya gabi mission pe oyo ko répondre na yo te mo leo yo ko cha obino ni obini nga ba mama kabwana lingi na nga ngote pona moni ngo eza na ngona sens te vous comprendre olobi bongoti c'est ça ezalaka bongo ezateke monika likamufu lo benga nga pona ko sala émission pour penser sur moto te nga sala ke émission ona yebili mutu mara makolo ona yebili mutu na makolo te ona yebiki na fingi mutu te na lobi lo côté na kipaka na ngai te na linga ke émission nga mona yebiki na mipelise lili moto voilà na pelise li moto nga mo pe na yebi nene na ko moma yango neti oyo rien à voir na sala émission te na yebi te na loba eloko te à ma grande triste na surtout qui bazo finga nga la TV. Donc c'est ça, merci na tendresse ma petite sœur au pa côté la kinga moi muke merci na yo merci donc merci na bato surtout oyo ba côté la kinga en tout cas nzamba pambola bino ba savino mikolo to saka na sena moyi oyo bozo ba block notes nga ba kolela ngate ngane na kolela bato ngana kolela nga bolela na ba ngate po ngana sina bika nga peut-être boza da ignorance bozo ebate peut-être bovanda na nga ete boye bate na sina bika kala oyo za ko tumsangeza ki mai ese sila na zonga na attention obiso so tozana ngo na normal. Mais pourquoi pas pour réunir makambo ni surtout bozonga plein amour za te osimba soute le lobby kosimba soute neto zala na bani na biso batama boma bazali bato bazala soko sali kama zo mona kiazana esprit mais azana sans esprit bazali bato donc nous so sali kamba mona kwa ye do ye pona ye so alobi likamba mona aza esprit or kazana ni esprit te laisse muto kwa Gabriel bosaka na na plateau yo ye boye ko saka na plateau na moni vidéo te o bani ko saka na plateau na bani pe ko finga mutu sans preuve non et ça milanga te et ça milanga ti mkoni OK donc nzambe abatela kaka biso nzamba sunga biso nga déjà nzamba abatela nga chaque jour abatela nga mikolo nyonso tu abikisa nga na makambo ebele oyo yebi ba sacrifice ni to tambola na yo yebi il faut tikanga na somba biloko boyete tikanga na sala boyete pona ba église pona boy yo yebi donc ngai nzamba yebi ngai donc bo compter sur ngate soki baliwa bo compter sur ngate mambo ici nazananu et ici la kama nazananu et ici la kama kambo nazananu yaya azananu voilà nazananu en tout cas lelote Parce que makambo ici la kamba guerre oyo mambo ya koswana ko bunda bafani ba molemba esi la ngo team koto te bafani balinga kawo c'est ko finga bafani ba otondisa ba vie ba sa bafani ba otondisa ba vie c'est ko yo chena yo elubu bato baya kotala bayo ko la ba recette ba kotala te o ba finga ki tala ba vie Wakati Batista asutuki pwani kwa luki aluka duche alanda duche azo liaika alanda duche oliaika amoni moyente amibwaka mina yeka na émission mais mbongo la peso akoti senti kombo nanga au vivre bien te na lobi yango na TV lobaka nzambo na sambelaka aza nzambo akufa mais oyo aza na bomoy soka zo tiaka kombo nanga aolia mbongo wana bien te Batista Salioni ni ya fista aolia mbongo wana bien te nazobo ya ko bimisema le mama be poto bota na ye yo na obo ya ko bimisema le mama be na okokate et puis ndeto zalaka na ye na okokate mais ndenge azo tinda bato bafinga nga po émission na etalama aolia ngo bien te qu'est-ce qui peut que ça yimta zo tinda ya ye eza ye on est nga chaîne nga bafinga ka mutu po ba vie kotaka mais na ole bala mutu pourquoi ozo finga mutu ala kangami na mutu ala poani chaîne nga na saki on po la boyete ozo comprendre aluki duche boya kanga ducha ke poto akanga ducha ke boya le kabwe ducha zo calé partout moyen zaté
alenga kufa na ye soki pa linga kufa na ye awa na kisasa wala alukela ngo na nzoto nanga non mais yo boy balo bano autour yo no lo belisu ko kufa mulali wate ya eperdema voilà donc kola te bébé muta ko moluka isa ko diembela wapi on comprendre muta ko moluka ko diembela wapi. OK. Ce n'est pas normal ata sila zande konae sila salieni obimisa mutu mo beka ye wana ka dans vite dans les néa comme ça et puis nana makambu na bango batonga mutu na mutu pesi bango bazawa na o bazolinga balobela lelo nana makambu mama boko batonga ye je suis de chama na ko bombarder pe mokile bombarder na kefa ata 2 ans na poto na boaki pengunda bomona nga pe lelo te mo ya kakati bon kenanga pe pa ete makambu s'inspirer makambo s'inspirer ya gabi yo mo ba bien awa olinga plus collection makambo mususu pele yango na lobi te na ozo omoni te na beti li solo te mais nous lobi déjà boye na beti li solo te na pesika gaz. OK. Totika hypocrisie au flasher ka totika hypocrisie c'est pas bien. OK. To vanda to yoka ba masolo oye bima na bundoka bino to bokendaka bo bimara na mamolive to yoka o bobeta mais boko fala ko lingete lelo ay boko ma contre sila salini neti ngayo na sali batista ni to zaka bien très bien je te dis mais abalu kelinga pesenga mando to balobi na yeke so toucher Gabriel ngo mama abana te bageta basi bakoliti bayo kaka yo tindaka bat ba finga kanga na chaîne na yo bageta basi bakoli bageta ba ozandeni na yo bon respecter au sauté te bageta ko balo pelo ngwela nga kuna vie na nzela po mama na sali yo eloko te mama na sali yo eloko te ala na kemiso so tunga na salaka mama na lingi boete so mwana na ko mbaka mebe baleki na ngana na bana balingi na bango te yo mwana okipe na ngasuma kambu te. OK. O temi ko la muki obibo na sala TV mo bo po YouTube ye banga e futaka nga bo